Bonsoir Florent. Bonsoir ndeko nanga Diabolo Siyo Moko. Yebisanga papa nanga. Batu ninga question moko. Eloko ni sala ki yoke o kabwana basi na ebele. Bon, en fait ce qui nga conseil nga ko pesa bango na expérience nga na zwa ki pour nga na kabwana na kabwana ki na basimisatu. Parce que nga na balara basimisatu to kabwani. C'est que bon nga nazwa ki tan nga te ya opona basi na ngai. D'accord papa. On est na ki pembango, nga nazala ki jeune tout ça et il faut yeba que suki ozwara mosi ya mubulu, ozwara mosi ya ndumba, yeba que mosi ya ndumba otikala ka mosi ya ndumba. Faut pas penser que yo tango robongisa ye, que yo romema ye na poto, que arozala reconnaissante, arozala reconnaissante. Ce juillet bordel otikala ka bordel. Ce juillet mubulu otikala ka mubulu. Ce juillet ndumba aotikala ndumba. Mais tant vous aurez na nenga kisasa bazaka ndenge ni nayo eloko ni esalaka yo na basi na boka bwana tant tozalaki na mboka problème ezate ata likolo indi tout ça jamais aotika ngai d'accord jamais même ata to soigni le soir même to bongisi et tant beaucoup masiko na poto tant to komi na poto awa ekomi kamu mususu soki abandia aussi mbongo akei kotala ba assistante sociale bazo apike mibeko ya mboko yo babosani makamu nyoso elekaki nango kuna na mboka et après nani mbongo e mateli bango na mutu après babwaki yo lokola chaussette babwaki yo après komi Florent pension alimentaire après komi voilà lokola ngai Florent pension alimentaire. Donc basi ni sobota na pension alimentaire parce que soki ofutite voilà au memi vrengambo lokola yo na basi ya ba congolais aussi mbate pona nini te ozo mundele te wana mundele nga na ozwa te bon nga desa na mesani na bino na muindu na pin na nga basi muindu pona parce que pas ina biso ba mindele baza trop malili comment ça baza trop malili au moni soki ozu mwasi ya muindu ya bien c'est parce que nga bon na zwa ki ya mabe voilà na ye na libabe na nga na zwa ki ya mabe voilà na zwa ki ya mabe bon soki na zwa ki mwasi ya muindu ya bien ya correct ya engagement ya sacré ya respectara a banga Nzambe na linga ina zala bien parce que moi c'est muindu azwara mobali na ye lokola mwana na ye aliboso abokola raye omoni bon mundele te azalo kola voilà azalo kola ntaba aboti yo asuneli yo OK osalili na yo boé mais jamais moni donc en tout cas na culture na biso abandele ezabo ina préféré ko zo mosi ya muindu à s'occuper quoi à s'occuper nga lokola mwana na ye quoi voilà le bini Florent mais bah en tout cas d'accord yo bisayo ndeko nanga Diabolos yo na mona yo zana basi ebele ya ba momi ya vrai ya kitoko et soki ozana moko ya bien na fi moko bien na dejteke wana monaki mama na pesi yo mbote na dejteke en tout cas ngana lingi yo déjà na ebité oza wapi ofana wapi ngana ko yo lobela yo naza célibataire 100% ya propre ya calme ya posé naza mutu ya mayu ya te voilà en tout cas na monaki yo betinga alarme na niveau moko pardon maman mais nazokanisa que yo yebi ko za kitoko yebi yango déjà